Bonjour la famille, bonjour, bonsoir. Coucou la famille, bonjour à tout le monde. Bon déjeuner de ce matin. Likez, partagez et causez bien makasi. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Likez. Voilà, bonjour à tout le monde. Moi Kopwati et ça la bien. Natongo, moi te et ça la toujours. Tokos la ndenge ya mukete. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko. Nakacha mabota na bino yenge na bandeko na sa bundu ya Congo na église ya PVA Longo. Vraiment shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino. Toute tendance confondue, vous êtes bienvenue et pas ya la danoise. Le lundi, voilà, après avoir causé moi week-end ya moulaï banda vendredi. Dimanche, on était à la maison et ça les biso bien ETP et Koti. Espérons que en tout cas et au même biso ti ba côté à fin début septembre tous moi moi et ça la rappelle bien. Voilà. Alors bande konanga lelo sangoni na memeli bino. Juste aujourd'hui nous allons parler. Il y a notre sœur couple au bazaba jumeau et moi si comme on est mbouyi hein Mbouyi Sandra Mbouyi. Et puis voilà tout ça pe na mobile na e pasteur azali pe lipasa na ebité so pe bango ba benga kanku bango baza ba kanku Mbouyi so pe lipasa na pe so pe kanku so pe Mbouyi na ebité so pe pe moi ça za lipasa to ebité. Voilà donc Sandra azali chanteuse hein? Donc ngana yebelie ke azali chanteuse ne koyemba nzambe aye kopambola ye abali pasteur eza couple moko baza bien komona bango libanda na bango. Et puis Sandra za mutu moko akindike kolakisa bana mike ba mikolo musique asalaka na majabulu. Alors bande konanga binomo boyebi pona sule baoba en tout cas majabulu ezalaka ya nzambe te parce que nzambe ninga pesa biso ba mingongo boye. Donc toko louer ndenge tozali so pe maboko no ekatana o louer ta na makolo so makolo ekatana ko louer na maboko ozana mungongo te o tata maboko boy ozo louer éternel na yo. Donc et pas ya nzambe compétition ezalaka te parce que ye muta sali biso ayebi pona nini apesinga voix oyo apesi yo voix wana apesi oyo kuna. Donc pona ye mutu nyonso akolouer na voix na ye soki ekomi basali lango ba compétition yo leki muninga eko créer jalousie. Place jalousie ezali nzambe azala te bande konanga compétition nyonso e créer jalousie bomona yango pe tokini musika te tozana exemple ya manike ndenga créer jalousie tango mwana na ye azwaki te par rapport na mutu à l'état qui numéro 1 bomone kazali toujours ko maudire mwana wana azoloba toujours mabena ye okende liboso te tokotala il fallait prince eza place à prince jalousie et ko bota mawana eza pe ndenge mona majabulu ndenge ba yembisaka batu wana esalaka jalousie et puis batu musupe bazaka na souci au mona badi koyoka souci akufi pe kaka pona nini souci wana alors place wana nzambe azalaka te nde place ndeko na biso oyo akoma kosambela Sandra Mbouyi pardon akoma kosala bakoma ko voyager par-ci par-là bande konanga binomo boyebi. Alors binomo boyebi ka ndenge biso na sole babato analysera na biso ba prophétie pona batu ba fungola miso. Donc c'est à toi de prendre bien à laisser ceux qui au monique à part nange zawana ou bien ali comme de moi si prophétesse soit lobby eza lokuta ezaka yo o lobby eza solo ezaka yo mais biso tokoyaka ka ceux qui est touché prophétie wana est touché motema na ngai et que lobby na sala ngo analyse ngana yo sala ngo analyse parce que pourquoi peut toucher nga na sala ngo analyse parce que na sina yo kango mbala ebele et comment le ko la répétition na matoi na nga ke Sandra Mbouyi na mobile na ye basalela kanzambe te église na bango eza église ya mabe na yokango toyoka yango et puis bino moko boyebi na likam na ngalo ba na loba mokutute et biba bien te ça quoi discrimination. Voilà mais bolanda na boke binyonso maman prophétesse eloko nini alobi pona yango na bande ko bolimbi simkie ezawa
continue na bosanaki kozwa oyo esala moi bien pesaka moi volume moko kitoko moi eloko moko malamu esalaka toujours bien. Voilà, tozwa yango boyoka mama prophétesse alobaki nini na likambo wana ekosala bien makasi. Yango teo mama bato okende na ba voilà yango yo. Shalom peuple de Dieu, shalom shalom, tapisi binombote na ko. Tolekisa parce que voilà to bandela arata awana 6. Balukaki ye payé a mimonisaki epai na bango. Mais bien même pas Israël. Bazangaki o ezalaki nzambe. Babandaki kosala nyonso. Babandaki ko prêcher. Babandaki koteya. Mais nzambe azalaki na bango lisusu te. Mais tangu bango bazongelaki o ezalaki nzambe. Tangu bango bazongaki makolo mibale epa na nzambe. Nzambe pe amimonisaki epa na bango. Mais bien aimé eza ndenge moko ndenge zozo traverser ba moment oyo na kati na ba église. Peuple de Dieu. Moment où tozo traverser, toza na temps de la fin. Tozo traverser ba moment moko très difficile na kati na église. Mais bien aimé na moment oyo nzambe azali susute. Na moment oyo nzambe asili ko abandonner ba serviteur ebele. Na moment oyo nzambe atiki oyo ezali ba serviteur ebele na kati na mboka Congo. Ebele bazote ya sur expérience na makambo oyo bayebi ko pratiquer na ba classe pour na koyeba oyo ezali Bible. Ebele bazote ya lisusu pona molimo mosantu te mais bakomi kote ya pona intelligence na bango pona ndenge bayebi français pona ndenge bayebi o ezali Bible na nzela ya classe kasi ezali molimo na nzambe te bakomi kote ya pona libumu na bango bakomi kote ya pona oyo bango bayebi. Mais bien aimé ebele nzambe atiki ba serviteur ebele ba serviteur ebele ya minene o bandeko ba serviteur ebele bakomi kote ya vraiment pona libumu na bango. Okomona serviteur de Dieu aza kote ya ki mwasi oya boti basi bozo bota bane belebele mabumu na bino sokoma minene faut pas kende koluka ba mama oyo basala ka pona kokondisa mabumu mais mama na ye moko to yebi ete to mona ete ta musaza libumu munene exemple quoi ba Marcelo bande konanga abandaka kote ya makamu moka te ba makamu bandi ko bima yango ba esa bino bozala attentive tant ozokende na église kozana ba penser te ko kene église na loyenge te bino toza bato moto bandolanda ba pasteur Marcelo te mais lelo to bandi ko mona ba mate ekomi kozonga ba mate ezotinda ka mutu aki kosaisa bebel ba mate ezotinda mutu afina soki ndeni azala soki ndenge nini aminika soki ndenge nini ndeko na ngai boyebile musu bato balobaka moi so na garder nzoto na ye bien moi so na zali soin eza na makasi na ete boke pe ko tuna ye eloko malunga pe achaki zate asokolo aka lokola yo ezaka ke ndenge ya nzoto na ye na moneki neti Marie Laure to pese bambote bela publier ki danseuse mo ya Kofi a komi nzoto lengi nzoto baby alobi ke bo pesa ye pension tala nzoto na ye ndenge komi mais bande ko na kotala nzoto mo ya mwasi wana elobi te ke nzoto na ye wana komi baby parce que a qualité eza forme ya nzoto na ye eza bongo parce que bakozwa ye nga naza mokolo na musika mais nzoto nanga ata nduta na na boy nasalaka pe eloko effort te ozo comprendre ezaka ndenge nzambe asaleli nzoto na ngai mais mwana mwasi naza na ye kutu so dans les trentaine quarantaine kutu to mso akokisi te mais nzoto nyonso elembi ye bato bandi koseka ye nzoto ndenge nini oyo bosiko basani akata makolo congolais faut accepter mutu ndenge nzamba saleli ye bande kone ezaki moi entre parenthèses tozo commenter ka ndenge ndeko moi salobi ba pasteur ebele bazo salela mabumu na bango lobi pe na yaki ko yebisa bino na lobaki kutu 1 heure du temps mobimba concernant église ya combat spirituel ndenge bazali kolinga ke batu bazana na pauvreté bakozula bino basali ya cher o boza ko bzo mbongo na bino sali 12 000 par mois yebisa ngai même si bokotaka combien salango ya ndenge ni ya 12 000 par mois bo futaka bande ko 12 000 pas 1500 3000 te 12 000 par mois o ezake mukolo église ko pesa ta un kuta te o moni commerce église eza bien
osali penza ligablo na yo mais yo oza na fond te fond eza te capital eza te bato nde bakoyela yo capital oyo yo kobanda nango na église yo yebaka koloba yebaka kwa bible na yo yebaka kotala baactivité makambo nini ezoleka na nini na communauté nga mpe nde nalobaka na nga boye nakokomisa yango mpe église makambo nyonso nga nalobaka eza na kati ya baverse so nachecheka baverse na kati nakomi nanga mpe mama koteya ale bato mpe bakomi koya kotinda mabonza bakomi mpe kotia bambongo nakomi kolia bambongo ya motoki ya bato bandeko eza kitoko te tolandala bokebi nyonso toyoka nzambe alobeli ye nini mpona Sandra Mbui bopartage bolaike bandeko na ngai tozala ensemble biloko elamusa bato baa na Belgique partage biloko bokendeka église wana boyoka soki un jour ekomi boloba te ke bayebisa ye bino te voilà obozomona bayembi ebele ya minene obozomona nzambe aza na bango lisusu te ebele bango baza na miso ya molimo bazomona makambo nyonso bao nyonso nzambe apesi bango miso ya molimo mebele me bazomona baserviteur ya mabe oyo ke akoki kokende lisusu kofréquente ezali église na ye te me azokende mpo na sentiment azokende mpo église ekomi lokola réunion azokende mpo église ekomi lokola place moko ya bosangani mpona kokende kotala ye alataki nini okuna alataki nini lelo nga na kolata boye na kolakisa eza lisusu église mebele me nzambe azakame aussi na memi yango mpe bele l'église lelo nalali na kati na butu nzambe azopesanga oyo ezali message mpona église de réveil mais bien aimé toyaka mpona kosakana te toyaka mpona kopase bamessage ainsi dit l'éternel oyo ezowuti epa na nzambe peuple de dieu eza na bato mosusu oyo nzambe apesa bango oyo ezali likabo ya komona oyo ezali bavision ndeko na nga kolinga kolimite oyo ezali nzambe te keba okozala frappe na nzambe keba okozala frappe na nzambe mpona kotelemela oyo ezali esakoli mpe mpona kotelemela oyo ezali bavision na nzambe na makambo oyo nzambe azoyeba na kotalisa okoya kobetama de génération en génération po ete eza na baserviteur oyo nzambe atia mpona enikima atalisaka bango ezali makambo etango ezoluka kotelemela okokutana na nzambe na bomoi oyo azopesa yo oyo ezali souffle de vie mebene mene azalaki ya kolala na kati na kolala nazozwa oyo ezali message nabandaki kobongama mpona kende oyo ezali église peuple de dieu na kokende église naye kokuta na porte bakangi église emutu oyo akangaki église elongi na ye nabandaki komona te me nzoto na ye nabandaki komona ezalaki mutu mwindu nde mutu atelemi akangi église baporte nyonso ezalaki ya kokanga mwana yebisenga alobi na ye église mpona nini porte eza ya kokangama alobi na ngai kati na vision église eza ya kokangama église eza lisusu te église ekangami tellement na insistaki na kati na vision peuple de dieu nga alobi nga na ye église naza na mposa nakota na église nasambela alobi lokolo ozwa insiste nga nayebi soki église eza ya kokangama lokolo ozwa insiste toke nakende kolakisa église peuple de dieu okende ntango ake mpo alakisanga église e na kati na église bisika oyo amemaki nga nake komona sœur Sandra Mbui na mobali na ye oyo ya pasteur mobali na pasteur nayebaka mpenza nkombo na ye te mpo eza baéglise oyo nzambe atutisaka nga motema te mpona kolanda oyo ezali baprédication na bango mpo ete baza bato ya kobunga déjà peuple de dieu tokobanga te tokobanga bobele nzambe na makambo nyonso oyo nzambe akotalisa tokolobela yango peuple de dieu mpo bafungola miso babima na baéglise ya bato oyo bazomona ke ezodistraire bango peuple de dieu na kati na église oyo bamemi nga namoni ezalaki église ya mobali ya Sandra Mbui oyo aza chantre na kati na mboka Congo mobali na ye ntango nakoti namoni ke ezalaki église na bango mais na kati na vision namoni mobali ya Sandra Mbui alataki perike peuple de dieu alataki oyo ezali perike et sœur Sandra Mbui alataki lokola chrétien te alataki bakola ekangi nzoto mobimba et azalaki lokola chrétien te azalaki lokola star na kati nga bisika navandaki nazoloba nga alobi comment chrétienne oyo ayembelaka nzambe aza lokola star na kati na église boye et mobali naye alataki perike ye mobali alataki lokola mwana mwasi et nabandaki kocomprendre te ndenge bazalaki église ezalaki église na bango ezalaki yenge makasi et na likolo ya cher ole ba prêcher ezali parole de Dieu et bango babandaki kobwaka oyo ezali bato
soki babwaki kombo na yo yo esiki ozali olobi amen obeleli ole baprêche parole de Dieu e bango bazobwaka oyo ezali bato ngabi awa eza place na nga te peuple de Dieu nabimaki kobima nabimi na bi nazozongeka moto oyo ayaki komema nga awa nazongi na église oyo ezalaki ya kokangama ntango nakomi kuna namoni papa wana oyo atelemaki na porte nayebisi nga abi église oyo omemi nga kuna eza loyenge na kokoka kokoto ezali église wana te mpo bazoprêche te me bango bazokumisa na bango bato alobi oui lokolo insistaki église yango namemaki okuna okende komona église eza deja ya kokangama église eza ya kokangama oyo bozomona baéglise eza lisusu baéglise te ezali lié ya rencontre na bango bisika bazokende bandeko babolingo topekisaka bino baéglise te me bokeba na baéglise parce que même Bible elobi ke nzambe azalaka na bâtiment wana ya baéglise te baéglise ekomi tellement ebele moto nyonso alingi atonga église mais azotonga ngo na but nini ndeko na nga but eza mbongo bato balobaka balobaka phrase moko boye mpona mbongo boye ekimi ngai bandeko eza lokuta mbongo eza nécessaire na vie ya bato moto alinga mbongo te aza te mpo so oza na mbongo te osala eloko te so mpo toa toke misala te tozwa mbongo wapi yango tokende ya misala nyonso alingaka alala na ye pongi te mais toke misala mpo tozwa mbongo mpo mbongo ya nécessaire mbongo bazwaka yango avec facilité te soki soit otangi baklasse ebele osouffrir na baklasse apres okozwa mosala moko obandika kosigne obandika kosigne ocomprendre mais quand même onyokwamaki kotanga soit otangi moke oye sikoyo kozwa mosala moko ya manuel obandi kosala bamaçon obandi kokomba obandi kosala donc nyonso ozwaka mbongo avec quelque chose alors bandeko nanga ndeko mwasi ndenge alobi na biso akendeki na vision abongami akende na église akomi akuti église ezalaki ya kokangama mais akutaki moto azalaki wana acheka bakata ya kumba ya monene akangi pankreketien ye ainsistaki ka ndenge nzambe na biso azalaka soki oinsiste même mobali moko boye olingi obala nzambe azolakisa soki oyo aza mobali na yo te mais lokwa yo ozoinsiste pa nzambe pa kotika obandi mpe kolota bandoto ya bien ke mobali yango ameminga boye asalinga boye abalolinga boye mais lere sikoyo kobala ye nde kokomona makaka diaka omona mutu moko azoba ngai aza sœur en Christ neti mwasi mona landa témoignage na ye ngai banda kosambela makasi nazalaki mpenza sœur en Christ nzambe anaye kobala yo sœur en Christ ya solo mpenza okende kobala pasteur ya ndoki okende kobala pasteur ya mabe na ndenge nini cela veut dire que nzambe alakisaki oke mobali wana aza yo te mais lokolo omonaki aza pasteur yo za sœur en Christ obali ye kaka mpona bamona oke ngai naza mobali na ngai aza pasteur ngai na bandovana na bakiti wana pastoral na bandozala liboso na kozala au-dessus de tout le monde ndenge ko mwasi alobi église ekomi loyenge mama pasteur akomi kolata kolan abandi komi kanga tokotala boye bana par exemple ya mama olangi babandi kolata bapantalon bamati nango na chair ebandeli wapi owana bazwi yango esika nini bandeko ezali pasi nomani komona ndenge église eza nango lisusu te église eza lisusu te église ezalaka nango mpe te église ezalaka motema na yo ndeko na nga tala ndenge onyokwamaka mpona okende na église mpona ozoluka olata elelo nalataki nini elelo yo mo batindi yo te mais ozosalaki concurrence yo moko soki mpe na mopepe soki mpe na nani oyebi te kaka esprit moko elata bino esprit ya kimotema mabe esprit ya concurrence esprit ya jalousie esprit ya kotonga ser wana yalataka ser wana kangama kabo ser wana omoni clair terre mikolo na omoni na frère wana donc yo kenda na okuna okemema no su masumu bandeko nanga vomi to limitaka masumu fana na ndako so omoni oza songi vanda na ndako so koka kotika kisongi te kokende kobakisa na église te omema ngambo to continue bandeko na ngai wana siko on église basandra mboyi bazobwaka bato bonga babengi yo kingadi we olakisi eza neti ekomi sapologie oleki liboso telemi obaluki bato batali yo mama lobi o église ni bameminga nga awa na okoka te abimi azongeli su papa wana kangaki église mpona akende ta mosu alakisa église mosusu toyoka suite osalaki star na bango baserviteur de lozomona baza bastar mais baza baserviteur de Dieu te peuple de Dieu nainsistaki alakisanga église e mutu atelemaki na porte nga na kobengi azali ange e ayebi koloba na ngai
Église eza motema na yo. Église eza motema na yo. Abandi koloba nanga, aimez-vous les uns les autres. Linga muninga na lo kolo komininga yo moko. Pe respecter o ezali commandement ya Nzambe. Yango nde ezali église. Na kati ya motema na onde ezali église. Na ba bâtiment ozomona, l'église ezali susute. Po église tala ala kisinga. L'église eza déjà ya kokangama. L'église ese kangami déjà. O bozo kende kokutana ezali ba réunion. Ezali bozo kende kolakisa bilamba. Abandi koloba nanga. Et peuple de Dieu nazalaki vraiment na mawa na kati na vision et na ekolamuka ezalaki vision. Tango na lamuki na bondele pa Nzambe. Et Saint-Esprit abandi koloba nanga. Mwana nanga kobanga o ezali mutu te. Kende ko passer o ezali message makambo o na yebi na kotalisa. Obanga te. Lobela bana nanga o ba kende ba. Nyoso tokoyoka. Église eza déjà kokangama. Église eza ya kokangama. L'église ebele ozomona. Eza lisusu l'église te. Ale yo dimi na yo zokende kotia kuna ya dimi bama bonza bazoli yango. Basali yango babebe. Bama kangu bazozwa. Basali onya ebi kotalisa yo ozali basali susu ba serviteur na ngate. Sandambui aza star. Azo salela o ezali ya majabu mais azo yembela ngai azo salela o ezali libumu na ye mais azo yembela ngai azo adorer ngai te azo adorer o ezali monde azo salela o ezali monde yo moko moni elateli na ye yo moko moni elateli ya mobali na ye azo servir nga o ezali mobali na ye baservi et bien aimé na vision mobali ya Sandra Mbula alataki lokola mwasi atie periki na mutu ami bongami pour vous dire que na se ya l'église wana bazalaka deux fois régner makasi na kati ya l'église nde bozo mona wana mobali wana kotika ka mwasi na yatiki mosa kenda est-ce que zalaka na couple mosa kenda ne kokena majabulu akosala ba 1 mois ba 2 mois azalaka ne na ndako te mobali tanga tika laka deux fois ndenge Nzambe alakisi identité alati periki boke babazoyebisa bino siko mbongo na yo ya pasi ozokende kofutela yango sale place oyo Nzambe aza te de ozocontribue na nini ndeko nanga yo nde moto ozocontribue na malheur wana église wana ozocontribue na mabe wana yo moto ozocontribue ndeko nanga keba place nini opesa mbongo pasteur nini oyo ozopesela mbongo keba sungana nu bano Nzambe apesi yo sungana ndako ya yo tala ndengo tiki mwasi no mbongo ezate mais ozokanga mbongo po ke pesa na pasteur tala ndengo ozokabola libala na yo po na pasteur tala ndengo zaka suna ta ya mwasi na yo te papa pour l'église oyo kendeke alors que ces églises ya ba deux fois les églises ya malamu te les églises ya bandoki parce que dani frère JF fonga lobike mobali ya Sandra Mbui azab abotama ndoki na yo kango pa JF fongi ki azalaka ndoki abotama ndoki eza ngai te na osaka analyse mbala liboso te na yoka makambu ya église wana alors bandeko nanga soko kozwa ozwi soko koboya oboyi tokomi na suka toyoka quand on a si kobondela yango na ko passer o ezali message peuple de Dieu yo soke de église ya Sœur Sandra Mbui na mobali naye ndeko na ngati kana ebiso na ko banga mutu te kasi na ko banga kaka Nzambe mais bien aimé bima na kati ya église ya Sœur Sandra Mbui na mobali naye eza église te eza lié bisiko bozoke ko sangala pona bosala ki star baza ba star na bino peuple de Dieu Sandra Mbui na mobali naye baza ba star na bino Sandra Mbui na mobali naye bazo servir o ezali Nzambe te Sandra Mbui na mobali naye bazo servir o ezali monde bazo s'enrichir na mbongo na bino bazo s'enrichir na bomengo na bino bokotika la komone lo Nzambe te epa ya mobali ya Sœur Sandra Mbui na Sœur Sandra Mbui ye moko mais bien aimé na ba adoration la bango bokomona o ezali Nzambe te bokomona nde o ezali Lucifer en personne bokomona nde o ezali diable en personne peut-être bazo servir o ezali le vrai Dieu te Nzambe abwaka bango kala ainsi dit l'Éternel Sandra Mbui na mobali na ye bien aimé basi babwaka bango mobali na ye azo servir o ezali Nzambe te mais azo servir o ezali monde
po ete na kati na vision na moni alati perruque et ya alataki lokola mwasi et mobile mwasi na ye alataki sexy bilunzoto nyonso ezalaki ya kokangama alati kola alati eloko ya mokuse libumu nyonso polele mais bien aimé servante de Dieu okoki komona ye na biema ya bongo te na kati na vision azo servir oyo ezali monde azali star mais azali servante de Dieu te mobile na aza serviteur de Dieu te mais bien aimé mobima na kati na église wana eza café eza nde café bozokende na lieu de rencontre eza lokola bar mais bien aimé tika ete nzambe afungola bino misu bomona baeglise oyo bozokota peuple de Dieu bobima na kati na baeglise bobima na kati na baeglise senga nzambe apesa discernement bisika nini oyo kokota mais bien aimé senga nzambe apesa discernement église nini okokota mais bien aimé bible ezoloba na biso eza na moment moko oyo nzambe atikaki oyo ezali bana Israël na baserviteur bazalaki lisusu na nzambe te serviteur de Dieu ya mboka Congo bozongela oyo ezali nzambe boluka nzambe na ndenge solo boluka nzambe na ndenge solo po ete bokomi kosala oyo ezali kistar bozosalela nzambe mpona babie na bino bozosalela nzambe mpona bomengo na bino bino bokomi bariche et peuple de Dieu bazosouffrir bino bokomi na mbongo et peuple de Dieu bazosouffrir peuple de Dieu baza na pasi bango bakomi na bambongo bapaster bajet privé bapaster kokosalisa basi babebele baser Marcelo aza na mwasi mosusu bandeko batindeli nga nyonso nzoka nde azalaka na deuxième femme na ye aza mundele azali italienne mwasi ya nzoto mike bien taye avandaka quartier moko na baparent na ye kote ya soki ya mama Mobutu kuna quartier wana ezalaka nini o ezela balongwe bakena naza bakamarade ebele balongwaka quartier monga fula kota bamonga fula kuna nde kote mwasi na mundele avandaka un jour bokomona Marcelo même dans 2 ans 3 ans akoya kopublier mwasi wana aozala mwasi ya mundele wana boya koloba balobaka ngo déjà aza na mwasi ya mundele bayebani bien basi wana mundele bango nde basimbelaka bango bazaka basi mo bauti na monde ya ténèbre basi ya basirène bandeko na ngai bokeba nde ndeko mwasi azoloba na bino ozocontribue mbongo na yo wapi bango bakoma bino bosi bomona Jésus Christ azalaki na même niveau ke basali na ye soki bazwi mbisi bango nyonso bazwi mbisi Jésus Christ azalaki te azotambola soki wapi na bavoiture na bavion basali na ye eloko te baentourage ya bapaster eloko te bachantre eloko te na église bakombaka église bafutaka bango te bango ka bazela royaume des cieux mabonza biloko nyonso bokende koenrichir bango ole mpe bazwa mbongo yango bali yango na motema malamu me bango bazorendre bino pauvre bazobwakela bino bamaladi baza kosala bino mabe na kati ya baeglise bandeko ezali pasi oyo akolinga komikotisa kuna etali kaka yo moko biso toyeka koloba ainsi dit l'Éternel selon notre sœur qu'on aime bien est Fatou. Voilà bandeko nanga tokomi soki babeli bazokende na ba hôpital bino soki bobeli bozokende na ba hôpital et bango soki babeli bozobenga bango po botia bango ezali maboko bosambela bango peuple de Dieu bofungola o ezali bino batira bino maboko bango bakokenda bopito makambo on nzamba pesi et yango na memeli bino bosi boka pasteur akufi na ndako bofungola miso na bino po église eza déjà ya kokangama mais bien aimé église eza motema na yo église eza nzoto na yo temple ya nzambe nde eza nzoto na yo bien-aimé tambola na kobanga nzambe tosa oyo ezali nzambe mais bien-aimé église eza église te batemple oyo bozokende kokota mais bien-aimé kasi église eza motema na yo aimez-vous les uns les autres linga moninga na ndenge okomilinga yo moko yango nde eza église na kati na motema na yo mais bien-aimé baéglise ebele bozomona eza batemple ya monde ténèbre ezali batemple ya science occulte ezali bakafe ezali bisika bazokende kosala kistar tika ete nzambe afungola bino ezali miso bomona mpe boyoka na kombo de Yesu Masia nde nalobi amen que Dieu vous bénisse bénisse vous voilà bandeko na ngai tokomi na suka ya émission na biso nzambe apambola bino oyo kozwa ozwi oyo kotika otiki bandeko na nga bokeba wana eza église wana eza situé na Belgique. Alors, je crois qu'il faut bien là-bas en verse, Babylone Mukandengwana, Bana Belgique,
bano boutaka de par-ci par-là, bano bolandaka bango, même aux qui d'église te, mais ce que landa satana, moutou azana bo satana mouyibi, pardon, pasteur voleur, aux landa ye même na télévision en pamba, yebaka ozana kati, yaba solo na ye. Bakangaka batu neti na kati ya filet moko boye mukolo nzamba koya satana kozwaka ngo sali yango wu bokei bino biso tokenda biso na lola bino bokenda lifelo etali bino oyo azana mato ya koyoka yoki azali mwasi oyo asalaka na majabulu deja majabulu bino mo boyebi bamibali ya majabulu bomona bino moko bamai kalambai wana nde bakanga bango na bavaseline bazokouche na bafille bazokouche même na bafille mariée bomona yango na misu mais ti lelo bokende bozoke kokotisa concert na ye bozotonda telebele nayebi te peuple na biso bozaka ba ignorant ou bien nayebi te bato bakotaka na bamisala wana bazala bango pe na misala mabe parce que neti ngabo na mona ba vaseline to mona yena balali na ye tricage te mais bozaka kebele bozaka kokotela ye bandi ko bokeba kolanda loyenge te ebele tozana bango bazala n'est pas de ce monde bazala bandoki ou mona ye wana camarade influenceuse mais kebala mswazandoki po eza normal te botala bato ya deux fois bato ya deux fois bazo salela par exemple Mike Kalambai bazo salela publicité o yazo beta soki na stade bato ya deux fois le bien interpellé kinga na moni mwana mobali ya deux fois boya kokota Mike Kalambai azo beta concert na ye boya ebele ngabi oh Seigneur oh makaboni tozo mona bato ya deux fois mtu bazo salela ye publicité ça elekela kingai mwana nzambe basalela ke publicité te nzambe ye moko atushaka ba oyo ya ye en tout cas bande konanga so bomoni ata mutu mobo awosala publicité bokeba mwana nzambe bande ko sorry non toxelo ko moko mwana nzambe basalela ka ye publicité te en tout cas bon attendeur salut botika la malamu bisous bye bye.